ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Bande Kobalandi ya ABC One ndengito bakase Jésus Christ qui est le number one nzamba pambola bino sika nyuso bozali et c'est vraiment beaucoup la biso ndena isaka bino bo sabonaka massivement na chaîne nabino ABC One Jésus Christ est le number one. Merci na maman Chantal Ayawo, maman na Bianca, na Rebecca, merci aussi na papa Osé pour na confiance au boko pesaka biso pour kotoye barako sala émission na awana mboka na biso to pesaka masango oyo koleka na République démocratique du Congo, na Italie politique, na Italie économie, na Italie sociale, trobela rabino pour que mboka na biso ezala. Trobela ki makambo oyo ekoleka na mboka na biso na expliquer bino que c'est comme si nous présentons un clivage moko oyo zali entre baeba kolinga mboka ekende kitoko na ba oba kolinga ba protéger pouvoir na bango. Or c'est déjà nous devons protéger les Congo et non te protéger pouvoir na biso. Donc na yango mokola lelo to kobeta masolo tali politique mais ndenge sakabino ngai mingi na pesaka parole na nga mingi aussi na ba diaspora parce que ba diaspora bazali ba oyo vraiment moko ba oyo bazoko soutenir mboka Congo lelo oyo soki lelo tozali boye à 80% c'est ba diaspora parce que ba ko diriger biso balingi congolais te. Balingi congolais te balingi congolais akufa na yango moni bako ça pour leurs intérêts égoïstes bako protéger pouvoir na bango en mettant en place bato na bango pour que basala ba 10 ans ba 20 ans ba 30 ans na ba pouvoir pour que population le souverain premier à souffrir à colia bien té les autres robeta masolo tali mingi désignation ya ndeko ya seni parce qu'ils allaient déjà une actualité ils allaient tous en ango et puis to kolobela pe ndenge nini ba saccager bayi o biloko ils allaient sacré ya catholique soi-disant ba catholique na SCC bango ba côté mais la bokonzi et ya seni ba ko bloquer machine ba ko lobaka peut te kolobela ba matali adhésion il y a plus de 500 il semblerait plus de 5 et 250 Banyarwanda on a bien Banyamulenge mais Banyarwanda ba s'adhérer na parti présidentiel ce que tu as commis tout na ba tona ba kokota pour que lobby pour déjà essayer ba bazali ba Banyamulenge ce sont nos frères pour que lobby pe baloba nous sommes des Congolais kaka ne balobela ki bango pour notre suka wapi poto suka wapi tozo kende wapi dans ce pays na yango nazana sengo mingi na koyamba bino en direct un libérateur na mikili ya poto il s'agit bien de commandant Eso oyo na kodja ko ba ambote commandant Eso bonjour. Oui, bonjour, on déconne. Ah, boni, moi, Mikolo, tozo ki osu soute, le lot aussi osu na IBC One Hour. Oui, en tout cas, oui, bien na poto wa eza ba engagement eleke belé, preuve que au monde ba tomber belé qu'on est pas la vino ba taliba ba lobaka ebelé ba combattant ba sala gâté ba nini. Bon, je pense que ba zoa exemple mabe pas président na bango pour na poto sala té. Donc c'est normal bozo ngaité pour de chaque fois na za musala. Comprendre parce que musala wana ndé yango isala lelo tozo tonga kana ba province na biso. Oui. Comprendre. Ah yo yo likanisi ozia kotonga na pa mingi ba bino ba ko kotonga na Kinshasa wa yo kaka na province nazo tonga ndako mibale na Kindu. Ah d'accord. Voilà. Donc, on n'est pas là. Voilà, toko tam. Oui, oui. Tant que leader, oui. Tant que leader, il faut que la kisaka peuple et l'eau quoi pour ça l'avenir parce que la diaspora Valérie a bisika touta donc tango musalo tango lobiki kena ofanda tepo nazaba misala ya minene ona osala na ba province na biso kuna pona obongisa lobi boya kotuna te commandant Eso epana bino wapi ya kobima lokola ba Félix ne to mone pana bango. D'accord. Merci commandant Eso. Mi to into zo réaction à chaud par rapport maïma koleka awa boyebi que ba kondi a senior yo tomoni oui confession religieuse à l'exception il y a deux oyo ba boyaki ko mona mboka Denis mais ba kene ko tira comme on a na parlement yo comment on a lolenge makambo ko koleka wa réaction les anines. Réaction ngai ezaka que peuple congolais il faut avoir responsabilité naie parce que toza en face na biso
na bato oyo bazolinga koimpose biso royaume de baluba kona Congo biloko biso tobande kodénoncer depuis kala koyebisa bato ke bandeko Félix aza danger national soki bosakani tokende na royaume. Je pense que bato ntango tomibenga baprophète lelo je pense que maloba na biso ezokokisama bazokende na koimpose royaume na kati ya mboka oyo ezomwe na 450 tribi yango bazolinga bakokisa yango monike bazwi ba institution tout bango kana bango lelo etikomi siko na seni il faut bazwa yango mutu oyo kadima wana baza kolinga koimpose peuple magui eza na kati kuna atika kosambela epa bakimbangiste te soki balingi batuna ye na paroisse nini ou bien na église nini locale ya kimbangiste oyo asambelaka eza te mensonge déjà za wana omoni bozolinga kofandisela bato mutu na seni ye moko déjà a travaillé na kati ya ba institution wana ya banini ya seni na ba pays ebele ezaka échec na échec. Je pense que basango baza na raison ya koboyela mutu wana parce que déjà mensonge ezali et pourquoi ko lukaka ke déjà tango bato nyonso bazo critiquer eloko wana ya komona ke bango na bango présidence bango cour constitutionnelle bango procureur général bango est-ce que bako changer ke bachata mutu mususu il faut kande bango muluka eloko mususu ki bato ba critiquer bino parfois il faut changer quelque chose soki mutu ana na compétence il faut changer moi bon moto pe faut salaka pardon nabi moi bon moto pe salaka soki likamo ba ko telemela mo moto pe faut sala mais bon moto ezalaka te yo yebaka te mutu azaka influencer pe na biloko aza kolia soki mutu aza komela bangi mingi ou bien alambi bangi atie na matembela li yeba ke econfonctionner na mutu na ye bandeko na biso azolia biloko mabe mbwa eza eloko mabe yango moni na Chine bato ebele oyo mona bato oyo bafanda na bangomba babisika ebele kuna oyo Mao Zedong aekarta bango na bato mosusu eza bato balia bambwa bandeko na biso wana je pense qu'il faut bazwa baswe moko approprié par ya bani ya bavétérinaire pas bamédecin vétérinaire oyo baswanyaka banyama baswanye bandeko na biso parce que makambo biso tozomona normal bango bazomona yango te tango bato bazoluka ke mutu wana aza proche aza parlementaire debout ya IDPS na état d'Afrique du Sud kadima wana est-ce qu'il peut incarner un changement est-ce qu'il peut incarner un changement au niveau à Seni na le Bible est-ce que ndeko kadima wana akoki ko incarner un changement na kata Seni mais ça ne se voit même pas le changement IDPS prépare la tricherie il dépend ça préparer des tricheries ça a besoin d'élection a commis on a par tricherie a commis préparer ce qu'on tricherie donc baza besoin même il y avait vérité désir n'était ou bien incarnation mutu mo incarné wana po ya ko sa vérité je pense que basango baza na vérité mais basango nde batikala na position na bango ba changer te po bango bazalaka ba lobby na lobby al ba pesi bango paquet ba changer batikala na position ya peuple kadima wana aza danger national ezali koya kopia continuité ya tribalisme na mboka wana lelo soki botali bandeko nanga tribalisme bakisami makasi koleka même tango baswahili yango nazo féliciter bandeko na biso ya Équateur ndenge bakomi otumba ba bureau ya IDPS batumba yango Congo mobimba ba bureau ya tolobi be bureau ya IDPS po boyo lo bake balobi batumba baluba tolobi IDPS ba bureau na bango parce que IDPS égale baluba te OK osala to atuka bandeko na biso mobilisation ba bureau na bango comme bango bakomi ba spécialiste ya ko attaquer basango ko attaquer batu pour ko attaquer to sengi na bandeko na biso tout bureau to ya ide place ezali fo itumba ndeko eso tomoni bandeko ya UDPS bakei na niveau ba diocèse ya Mbujimai kuna Kaso Oriental basakaje bazu même ba communion bazu moi ba biloko ya Maria awa na centre inter de Sozé na biso na centre Lindonge et pa ya ndeko ambongo ba attaquer okomona ngo toko banga teloko mabeko yate mais déjà bah échoué il a échec déjà ya chute ya pouvoir na bango Mobutu a touché catholique église catholique a kende c'est oyo moto amande fois pembe oyo kanamba auto ko toucher catholique au moment place ils ont memaye Félix pas échoué c'est fini départ na bango yangwana il fait ka ba toucher église catholique c'est fini parce que église catholique ezali peda gouvernement mosusu na kati ya pays wana il fait ba toucher ba yango boye ba ke Félix c'est fini au monde bato wana bazolinga koimposer dictature moko boye oyo bato bandima bango par la force bandimaka bato par bilan travailler
sociale. Et non par la violence. Bato balia bamela po bato ba voter bino ou ba soutenir bino. Ouais. Ça on a bilan négatif na uti komona ba makolo asoso oyo ba pati asoso ba komi koteka yango donc sécurité mobulu ba policier bazo boma bato likola nzala mais bolingi bo s'imposer kaka na pouvoir de konangai ba biloko bazo linga ba osala wana IDPS zo linga ko diriger mboka na par défi et par intimidation yango tozo senga bande kona biso ya katanga partout bozwa conscience ba diriger mboka wana par intimidation te place nyonso congolais azali esengeli congolais à se défendre devant dictature et intimidation oyo Félix na bande kone balingi ba imposer biso esengeli congolais to azwa conscience que mboka wana ezala ba province ezala ba tribu ebele mboka wana ezali na ba langue ebele ezate langue moko eya kozwa ba institution ti ko madame mututi makolo ba ya ko imposer biso mutu na bango donc ba imposer ka peuple bien fait pas le mal parce que va imposer bango ils ont mal yango to sengi pa na bande ko ngai ko répondre la question na eux ba intimidation na ko kinde obuka ba église mais église catholique depuis kala azaka centre na kati ya politique na biso kotali même na tango ba conférence souveraine mona ke ba mosengo azaki président ya CNS conférence souveraine OK ba malula tous ces ba toala ba cardinaux bazaki na kati ya politique mais lelo tozomona ke même ba aventurer à soi-disant Dodo Kamba wana c'était aventurer nga na bien na lemba salongo na église moko ezali na mwanganda wana pa ba bokilo na ye afungula mwa église wana moke na salongo site akomi koloba me akomi kotelema entre temps ye moko asi akimisi mwasi na ye na bana na ye bazala na États-Unis soki nana wana mais azolinga azwi mbongo po aya koimposer bato souffrance na bitumba tout oyo eleki ya politique boyebisa biso ba manifestation tout oyo barosi mokendi bakufeli Thérèse Kapangala yebisanga église catholique nini de réveil nini esali face oyo ebimisa bato bakimaka politique bakimaka affrontement balobaka toute autorité vient de dire il faut kotika makambo ya politique mais lelo base retrouver na kati ya politique nini mais badodo kamba ndeko so badodo kamba wana bango bakoloba ke katolika na ECC bango nde bako bloquer machine peuple congolais ana besoin que ne liboso pourquoi bango bako bloquer machine mais est-ce que dodo kamba wana tala même dimension ya matoi na yeba ka mto maele na matoi tala matoi na izana se amiso bato basala psychologie ba yebi comment ko étudier mto maele omona bato maele mingi za matoi mine ah bon donc bato maele mingi ba weba ngolo tumona matoi tala matoi na iza ansu ya miso ama ele te azaka poka 15 afandisi wana quand 15 azui asali basali cop na bango ba ya ko imposer mutu moko oyo maza maele te bazolinga ba imposer Félix bila na eza catastrophe balingi ba imposer biso lisusu donc ils sont un peuple congolais a soi conscience. D'accord, merci Ndeko Eso. Tokozo, maintenant tant on tozo kelemo moke. Alors Ndeko Eso, problème oyo za leloyo toko ka plus de 250 Banyarwanda basadere na UDPS. Yo comment on dit kamwana ndengeni? Mais bandeko nangai bozo comprendre te que UDPS eza machine o eza koya ko réhabiliter présence ya Barwandais na mboka na biso, ko légaliser présence ya Barwandais na mboka na biso. Ambassadeur rwandais oyo aza na Kinshasa aute koloba awa alobi bien que bandeko na biso ya Kasai bazo kima badako déserter mabele na bango bazo kima na Katanga kuna nzala mais Barwandais baza kosomba mabele na Rwanda et na Kasai Barwandais baza kosomba après ake musika alobi dans 30 ans métissage kozala makasi entre baluba na Barwandais parce que Barwandais ebele basombi mabele na Kasai ndeko na biso mutombo Israël mutombo auta ki Kasai alobi makambo na mboni na Kasai kuna bandeko na biso akuti ba commune ba espace ebele Barwandais bafanda ba occupé oui ndeko na biso ya Kasai bazo se sentir à l'aise na Barwandais je pense que baza patata moko ba moko seule province ou seule tribu où ils ont dit ba Rwandais ils ont bango. C'est normal ba adhérer na parti politique na bango parce que combien de fois Félix a défendre ba Rwandais wala combien de fois Kagame a bomi bato ba rapport ya mampingi lobby que Kagame a bomi bato ba mukwenge ba usala ba démarche pour reconnaître génocide de Salimi na Congo mais Félix a libimi na miso abatazo benga Kagame mon frère akena Londres bengi ba Rwandais soit disant ba Nyamulenge mes frères
Donc c'est pour vous montrer que bandeko na biso à Kasai baza plus proche na Batutsi que les Congolais. Les conséquences au Rwandais va subir c'est ça à l'avenir, va subir ensemble na bandeko na biso à Kasai. Il faut s'attendre à des. Et qu'on s'en a d'après eux. D'après eux, comment la conséquence ça sera comment? Ça sera comment? Ça sera la révolte du peuple, ça sera l'injustice, ça sera l'occupation, ça sera la dictature. Et au que peuple tant pour justice à peuple les aramakasi. Parce qu'il y aura un moment peuple à Kotomboka. Kinois na Congolais ensemble en général à Zoba. Mais les jours peuple wana Kotomboka. Parce que makambo tango tozo ganga makambo ya Rwandais. Peuple wana zomona. Tango peuple azolo baki ba Rwandais exemple na est na mboka ya biso Beni Butembo Ituri côté wana ba Uvira bazo boma peuple wana. Peuple wana yakuna azomona taka koma Rwandais azoboma bango koma armée rwandaise ekota ke boma ugandaise ekota ebomaka. Na Kinshasa Kagame akiti na stade aye na matanga ya Tshisekedi ba applaudir ye Kasai ba yembi alobi yo nani bobo ya Kagame. Entre temps na moment wana bandeko ya bis ya est bazo ganga ke Kagame as ba militaire ne ba oboma biso awa mais na Kinshasa bandeko na biso ya Kasai ba obetela Kagame maboko. C'est pour vous dire que peuple wana za zo baté peuple wana ayebi ke entre ba Kasai na ba Rwandais baza na alliance na bango na yebi te soki spirituel soki physique soki ya sang bayeba ke le jour ba Rwandais ba kopima ba Kasai ba kokima mboka wana nous sommes des prophètes kala mingi te ba demandeur d'asile ba kozali bande bele ba kozaba luba ebele ba ko changer ba kombo au moins ko alo ba ke kombo na ngambo mutombo ilunga akoma nkombo na ngabo kechu ba ukanga ina tonalité pour ça ya koswa kima ba kombo ba tribu na bango parce que pona kozwa ta ndako ekoza pasi pona même koluka musala ekoza pasi parce que ba accompagner occupation ba accompagner ba massacre na mboka wana peuple ba ke ba toyo nde ba accompagner mais les jours occupation ko kende parce que majorité ya ba luba ba kima mboka wana. Alors ndeko so to lo ba ete lolengo to komona makabo ndenge zo ko kende parce que lobby to décria qui sur Kabila que c'est lui Kabila qui soutenait la balkanisation ya mboka et la li auto komona koto ba attaquer ba catholique koto ba sali boy état de siège kuna peto komona toujours makambo ko le kaka ba massa et ça ko se multiplier na niveau ya est to lo banini tiende ko Félix pe aza moko azo faciliter que mboka kende. Mais Félix a agent à l'organisation plusieurs fois de lobby en Gobande Bonabiso, a agent à l'organisation, a quoi accompagner occupation, a eu un pour la organisation et Kokisama. Prévu à Eza Moko na Koyi Bisabinoke en plein état de siège na Est Moka, Félix a outi ko signer na armée ougandaise et kota e banda ko surveiller a Nzela o bazo pasola o izo kende na mine ya or. Oyo Uganda zotonga nzela ezo donc bolingo eleki Uganda atongela biso nzela mais nzela yango ezo kendekaka na kilomoto na place ya or na Uganda et nzela wana Uganda esopi ba militaire na ba engin ba esopi ba char banini ezo kengela ka nzela wana ils a déjà olakisa ke Félix azali agent ya organisation. Comment ça se fait que pays mosusu ya kotongela nzela et nzela wana ekeka na nini na mine ya or et nzela wana ekozala surveillé par les militaires ya mboka wana ça veut dire ba Uganda ndeko ngai auti kosigner ba accord na or apesi or ya Kindu apesi yango na Kagame apesi Kagame aya ko exploiter or est-ce que na mboka wana pour or eza exploiter il faut ba Rwanda ba ko exploiter yango. Mais dans tout ce peuple gagne quoi? Mais c'est ça la émission que bandeko na biso ba luba batika kolia mbwa ezali malade ezala malade ebele surtout bambwa ya Congo ezala malade ebele bandeko wana ce sont des animaux bamoni bien que Rwanda ezotongama ba Rwanda baza kolia bien lelo Rwanda aza capable ya kofinga Congolais parce que richesse ya Congo eza okende kuna mais bango bafandi wana bazobetela ba Rwanda maboko mais Rwanda eza kodévelopper Rwanda lelo eza placé na Afrique peut-être na deuxième position. Mais biso moko bakolo richesse tongimi topesa ba Rwanda richesse wana après ba taliba bamoni yango na oval. Félix
Félix na bandeko na il faut ko benga na bango bandeko o nyoso alingaka mboka wana boye bake mboka wana take Félix na bandeko na baza na mboka na otonga mate. Mais commandant Esson ezana image moko tokoche api bandeko tolandaki communauté Banyamulenge basalaki installation ya comité na bango et les kaki tout le monde peut ba quelques autorités bazalaki wana ils se sont dit que bato ba congolais ne boko e ba histoire arrêté de bango bazali bato ya mboka ils sont des congolais ba choko du communauté na comité na bango ba tu nyoso do e fandi penja likambo wana okomona na ebité hein. Ngai na mboka na biso to ba problème ba communautaire te to na problème ba tribu tu na biso ba tribu na ba communauté te makambo communauté wana euti wapi après ba aventure wana bazo sala nde ngai bazo sala ngo pour marionnette na bango Félix asa wana les jours makambo baluka na moto mboka mutu na mutu akoluka mboka na ya kozonga sanke batindika ye comprendre mboka wana Congo ekozala à genoux tilibela te il y aura un moment le Congo va se relever. Et mutu na mutu akoluka mboka na ki communauté na ekosila basi ba échoua ba ya depuis kala te lelo bakokaka kokata mboka te bakokaka te basi ba échouer mo yango mo ba komosala tu bakotaka na politique basangana na ba Rwandais ba to IDPS mais ba yebake bakambo na ba communauté na mboka na biso ezalaka te biso to ande ba tribu ba communauté ezalaka te mais ba yebake kala mingi te ba aventure na mangwana ezosila nango jour ba komona ka Félix akwei batu bango moko mutu na mutu akoyeba place autaki mutu aotinda mutu te po oya kotikala wana akosibir jugement ya peuple. Est-ce que nous commençons en 2023 année de la lire où vont les choses mapona miko salama élection aux alate et aux alandenge ni poza na mbongo ezate élection ekozala te glissement pe ekozala pe mbutu donc bozokende pe na kao moko ya blague te kao ya blague te okende na kao ya blague te comprendre parce que élection ekozala mbongo ndano ezate ata soki ba déficit bino mbongo élection bo okende ndenge nini ba province mosusu yango na eza na tilelo eza na soki na état de siège soki nini. Ça veut dire qu'ils ont l'accès qui est calme. Et après, bah, comme ils ont annoncé déjà ma campagne de recensement. Ils ont l'accès qui est élection pour recensement. Pour recenser, il faut moins 4 ans. Donc, glissement est sûr. Glissement est sûr. Après, tant qu'on recense, on recense, on a une adresse. On a Zamba, on a une boyolobi, comme on a boy. On a adresse, pas une adresse, on a Zamba. Comme adresse, on a une adresse. Alors, commandant Eso, mais na côté wana ya recensement toko kopé ça va on peut on a raison pour toko ko na maponamité sans ko identifier ba congolais yo ko recenser nani awa na uti website le Israël muto balobi kasai kuna ba Rwanda ba okipende ba commune belé awa tozolo yo moko zolo ba ke ba Rwanda ba intégrer belé na kati ya IDPS beaucoup recenser na ba ya wana ba réfugié belé ba utaki na Libye pas sur demande ya Kagame ba ya na Rwanda ba tia bango wapi baza na Congo yo ko kende ko recenser na batu nyonso wana ou bien il faut commencer d'abord ko benga na batu wana siko ko banda ko landia moko aprendre ko sala vrai recensement bozio baza na ba centre ya ba réfugié botuli yo adresse les actes wapi et pas na bino wapi OK bozongisie afandi wana mais batu wana oyo baza na bakaya ba réfugié batu ba remplacer bango ba Rwandais anda ko na bango tout ekomi ya ba Rwandais siko mutu aza na kaya ba réfugié boki de ko recenser mais adresse est comme occupé na mutu mususu c'est ça l'occupation non. Voilà, merci beaucoup, commandant Eso. Je crois bien que tu comme le monsieur Souka parce que tu joues vraiment à pied levé aux occupation monsieur Ndengo Lobele son début. Alors siko bino bayi diaspora, qu'est-ce que vous faites aussi pour que Congolais abima na katia difficulté oyo votre apport aussi bino bayi diaspora bien que botinda kaka kanyaka mais apport na bino zanengeni. Pour les amakasi ni tete la diaspora leo bino nyoso bolinge bozala kao ni tete la risque boza même na ba devise boza na mbongo te boza na logo te avec 10 milliards et apport ya diaspora oui 10 milliards eza combien de fois budget na bino
10 milliards. Combien de... Parce que le budget n'a pas 3 milliards. 4 milliards. Diaspora ont contribué par an. 4 milliards, c'est papier. Mm. On est là, c'est le papier qui est la pratique. Ok. Et ni la pratique. Et ça preuve que Yoning Ozawa, comment ils ont circulé. Parce que le budget est assez. Ils ont ma casse qui est en Angola, on a budget 120 milliards au monde. Dollar et comme mataka kaka, peuple a souffrir. Apport à diaspora, ils ont ma casse. Bref, même ceux qui les lobent, tout le monde va comprendre que Mboka est sous occupation. Parce que les va comprendre qu'il faut d'autres éléments. Tout ça, c'est la diaspora. Dans le monde qui est imbécile à profit, à zo les gars, comme même la biso va aventure. Awa, aya ko beta musique. Awa, au bout d'un an, ko les gars, il fallait à mona. Politicien, Rwandais, avec diaspora, bateau comment éveillé. Yango mon ki bazo combattre biso bino batutu boza na Congo kuna boye ba ke diaspora iza na role ya munene o ezo sala kaka bino kaka batutu akishasa ndi bofandeli ba masanga ba ankoro bofandeli biloko ebele bozo komela biso charge ba ya Kishasa parce que depuis toza ko pousser bola muka vie na biso na bino iza na danger. Mais bato bafandeli ambiance musique distraction ba théâtre mais conséquences ezaki ebele ba komi ba Salomon. Et belé ba komi les lois komi action qui a joué société fongoli société a check cabine téléphonique mikolo comme cabine téléphone facilité et comme ba moto c'est ça un étudiant assis ici avec licencié à qui comme la moto à moto a comme la cabine manque de conscience il faut peuple zaïrois à la moka parce que na Congo na to ba richesse belé moto na moto il faut bénéficier de la richesse ça veut dire en créer de l'emploi mutu nyo so sala ali na ni na valeur mais lelo ba chebino okomi bato ba wewa okomi bato mosusu soki azao mona yo na komi okumba kechi omoni yango ikomi musala donc mboka na biso a danger za liboso na biso soki diaspora a tiki mboka wana na médiocrité eza na kati ya Kishasa ça veut dire mboka wana ekotongana. Très bien. Tokomela so na suka nino koko yibisa ba mboka nyoso bande biso na ngonga oyo na nyoso to beti comme masolo ya mboka nini ba koko retenir. Non, peuple a retenir kaka ke mboka na biso senga changement et senga conscience. Oui. Ba to ba lomba tika kola na Taliban oyo bango moko déjà ba déserter province na bango na nzala. Izanga mutu na lobi yango te ba préveza wana ke Kasai ekomi déserté na nzala parce que bakoki ko kolona te peuple moko pere akimi nzala bongo bitumba nda okoka nzala akimi donc pour vous dire que peuple zaïrois tozala lokola ba Taliban te o bakimi province na bango likolo ya nzala ba eko se réfugier na ba province mosusu biso il faut tozwa conscience yango na yebisa ke okay biso to bandi déjà kotonga na ba province na biso otongina no ndako na bino epa na bino po lobi photo zonga na ba province ata to koya capitale ba province lelo tala Kishasa comme ekomi plein. Pourquoi? Parce que bande ko ba province ya Kishasa ya est na ba luba ba kimi exode rural et salami makasi na Kinshasa. Oui, exode rural et salami trop. Ekomi plein. Oui. Il faut que ça la politique ya bato bazonga na ba province. Créer les emplois na ba province bato bazonga. Kishasa ça ne va pas. Yango bato baza ba visionnaire lokola biso uzo to donc au moins na tonga na kini na otonga na province na ngala manyema na kindu donc tango ngala kozonga bo Kishasa bo bando mona ngapa de passage na zongi na province nanga ça qui na régionaliste omoni ezala ka ke bato baza na idée wana kozonga pe kosala bilanga boye kufanda na Kishasa eloko nini zawana ba moto ebele kaka. Après kaka ba Rwandais wana ba bomi bino bazwi mbongo na bino ba yeko ko créer so ba emploi na mboka na bino ba engager bino mais yo oye ko fanda wana oye ko fanda la moto tiko na ya usali automate na matungulu na kolone londunda na ya usali wa faire yango biso to solo ba ke peuple zaïrois biso to na politique ya congolais faut linga kozonga na zamba na village aye na province na ye pona kotonga sans que toza la ba séparatiste ni ba nationaliste et ba régionaliste. Il faut tout un esprit à Kotongo, à province. Merci. Merci beaucoup, commandant Yesso. Je crois ça va, c'est tout. Merci, Minganto Kabandolanga. Merci Nandenge o accepta ki kopé sabiso moi ba minute to solana yo maimatali mboka na biso République démocratique du Congo bandeko balandi. Je vous rappelle que tozala ki en ligne na ndeko Eso commandant Eso o azali moka ba libérateur afani na mboka
ya mikili ya poto na Europa nde apesi makanisi na ye maimatali kotambola ya République démocratique du Congo ngana ko bakisa boya vana chuter avant la série émission à lelo na re sabino na lobaka yango toujours et comme chanson nanga il y a tous les jours nous devons aimer les Congolais. Nous devons aimer les Congolais et on est après Otolingi Congo. Parce qu'il y a de ceux-là qui aiment le Congo. Le lot comme on a bandé koba ko s'adhérer dans ba parti politique. Hier to finga ki bango bazali ba étranger, bango des balkanisateurs. Mais lorsque ba ko s'adhérer dans ba parti politique, automatiquement ba komi ba yi Congo. Le rôle ba komi ba yi Congo. Le rôle ba yi Congo. Alors nous avons tout intérêt il y a ko empêcher que lobby conséquence ezala. Lobby conséquence ezala. C'est ça le grand problème. Alors Bande Kobalandi, je crois que Tolinga Congo, Totika, ba fanatisme. Ceux qui te checkent le fanatisme, moque kokende. Lobby, toko subir ba conséquence. Oh yo, y a Soudan. Toko subir ba conséquence. Oh yo les cas ba Guinée. Donc, subir les conséquences de la Corée du Nord, Corée du Sud, comme République du Katanga, République du Kivu, c'est ce que nous évitons. Mobutu avait dit le Congo est indivisible. Personne ne peut diviser le Congo. Tata bo moko, mama bo moko, école bo moko. La raison pour laquelle Mobutu avait fait quand yo kende yoza mu Congo kende gouverneur na Nord Kivu. Yoza Moussouli kende gouverneur na Congo central na Zaïre à l'époque ba Congo ba Zaïre à l'époque. Yoza bo kende Équateur, c'est ça. Pour tozala bo moko. Congolais, soulevons-nous. Soulevons-nous, soyons vigilants. Ce Congo appartient à nous tous. Personne n'a le monopole d'appartenance à Congo. Puisque tous nous sommes des Congolais. Alors merci beaucoup, Badero Balandi. Merci Nandenge Bo. C'est vrai que l'on a biso, Toyabaki commandant Yeso, après sous Makanistayé. Merci à la grande équipe. Merci Nadano. Merci na Fali Batoko. Merci aussi na Yemoko Bako Benga. Boss d'Enzu le roi, merci, c'est Kozali. Toute la famille Baton, tout, nous avons pas mal abino. Alors, ceux qui nous ont peut-être retenir prochainement pour un autre numéro. Ciao. ABC One Television. ABC One Television.